Bana mama bashuker nyonso Volcanic TV mbote na bino nyonso tu botala video oyo likambo ya kokamwa makambo tozoboya yango oyo bapasoli Jenny na biso lisu bapasoli Jenny na biso lisu e Jenny na biso danseuse na biso abinela na biso na ba chorégraphie nyonso tu bapasoli Jenny lisu epa mobali na ye Jenny akomi message bien alobi azobange loko te pona aloba azobange loko te akoloba nyonso parce que ye aza fatigué atie message na ye na nini na Instagram alobi alembi message ya Jenny yango oyo auti kopose na Instagram alembi violence na kati ya libala alembi akoki jamais kozongela lisusu mobali wana parce que abandaki kobomba ye po garder libala na ye mais oyo ekomi vraiment problème mosusu ye akoki kosupporter libala violence te akoki te Jenny akomi alobi alembi mobali ne pas répondre alobi eza ye te mutu asali bongo apreparaki déjà bamikanda nyonso tu oyo Jenny tango azwaki problème ekwelelaki nini ya caméra ekwelelaki na lisu evimbisaki ye lisu eza ye te mutu abeti Jenny mobala Jenny ye wana bango baza na débat Jenny oyo bozomona aza vraiment congolaise de père et de mère Jenny alongola biso soni na kati ya États-Unis pe na kati ya Londres akenda kobina babina na bana mindele alakisa bango bapa nene tout ça maintenant Jenny na aza bongo Jenny alobi ye abombi ya trop akoki lisusu kobomba te pe akotika lisusu kozonga mariage wana te parce que mariage ana eluki eboma ye likolo kobomba kaka ko protéger mobali na ye ke non mobali na koki ko kufa na souci ye alingi na ye lisusu te aboyi na ye bana mama bashuker na ngai vraiment ya mibali violence likolo mwasi boye Jenny asali nini likolo azuwa mobali zuwa eleki vraiment zuwa eleki mobali zuwa eleki mwatika Jenny calme eza te kobeta eti na niveau ya boye vraiment Jenny alobi akoki kosupporter lisusu te parce que violence oyo eleki oyo eza ku ya suka oyo mobali na beti ye pe ya suka ya vie na ye mobali ne akotikala komona ye lisusu te na vie apesi bye pe akomi adie Jenny aboyi na ye libala eza na basi ebele lelo oyo bazosofri na ndako ya mabala likolo ya baku kobeta banene tout ça mais bazobomba toujours mibali na bango shuker na ngai ya mibali bozala na mitema oyo ya kolinga biso parce que biso toza bamaman tango avant yo ya na mokili mwasi moto abimisaki yo na mokili mwasi ana aza lokola mama na yo aza lokola papa na yo aza lokola yaya na aza lokola aleki na yo camarade na yo ya liboso ya vie eza mwasi na yo vraiment pourquoi kobeta moninga ntina niveau oyo kaka lobi anauti kosala video ndenge nini mobali asopeli mwasi na ye mai ya moto na nzoto vraiment bashuker na ngai ntina niveau oyo ya kobeta lelo o pas même 3 jours lelo o Jenny yeyo azolela lisu nyonso epasuki ye mai kaka nde moto ezobima na kati ya lisu alobi abombi alembi pe apesi mobali ne merci na ndenge ahonoraki ye na misu ya baparent na ye pe na misu ya public na ye pe bafanatique na ye apesi ye merci na oyo nyonso to asali me ayebake non justice ya mokili kolanda ye pe justice ya nzambe pe kolanda ye ata soki awangani ata soki abombi ata soki asali nini me ayebake vérité ekotikala kaka vérité parce que abombi trop Jenny alobi abombi trop Jenny na biso mutu abinaka mwasi moko gentil ya seka na ye kaka
asekane kaka ye atika donc asilikaka te soki azobina badonsi na ye asilikaka te ye asekane kaka. Me lelo oyo tala ndenge balingi bapanza ye liso ata kutu kobeta yango oyo mpe alikufi nini akanda mpe akobeta mwasi na yo boye ozobunda na mwasi na yo lokola nesi ozobunda na camarade no mobali ndeko mobali. Mwasi napesa bino toujours conseil so bolandi minoko na biso bokoboma biso bolanda minoko na biso te parce que biso basi tozala toujours minoko. Il faut vraiment boyeba kobatela biso parce que Jenny yeyo botala Jenny ndenge lisu etoboki ye likolo ya likofi. Bana mama na sepeli vraiment kopesa bino video oyo conseil mona ba shoker nanga ata likambo leki yo ndenge ni koninga otia liboko na nzoto mwasi te parce que mwasi aza être moko fragile. Mwasi aza être moko oyo ke non okoka ko maîtriser ye te ata soko lobi ata soko sali ndenge nini zwa mwasi lokola mwana suka parce que mwasi aza na ba caprice na ye mwasi aza na ba idée na ye mwasi aza na makambo na ye eloko toboya kaka mobulu na ndako ya libala mais soki mwasi aza ne capricieuse esali nango eloko te vraiment bashuki aboyeba kobatela biso parce que na coup moko kaka okoki koperdre mpe mwasi na yo na coup moko kaka oyo kobeta na bokoki mpe operdre ye. Vraiment bashuker bozonga bato nayebi ke nalingaka bino mingi bozonga bato pamba te soki bozosala boye na violence na nzoto na biso boye ekozala malamu te. Merci beaucoup nalingi bino mingi bozala malamu na bakwa nyonso to bozali. Merci beaucoup, au revoir.